et sur quoi de comment on peut savoir l'information parce que presse à Congo est failli. Ce qui presse à Congo et qui presse Makasi, parce que on va Vital Kamere, par autant pour la dé, mais par erreur, où ils ont salama, l'opposition, où poto mobimbezo le belango, il faut pas salemati. Comment se fait-il que les 10 batouabimi libandate pour nous la marche, il y a aucun de Bengala Kabila, il y a aucun de Tili Bosso, il y a pas de nation, batouabimi monanité, mais les 17 batouabimi ébélé posé la Félix, ébaillé ébélé, Félix, Oyo, azana ba information pour les Kabiso qui Kabila mutabobi papa naï. Azana ba information pour les Kabiso qui Kabila babandai ko négocier Kabila prochain bango pour à cause bango basi ba koria tikala pe abali ko déboucher ba agent ya militant à IDPS pour détruire IDPS. Félix a quitté l'avion Patoubaye Ebele. Olé Félix a soit Batouana destination pas que de parler des nations. Félix a mené Batouti la première na limité à promettre que ça allait dernier avertissement à son pèse à Kabila parce que Kabila faut respecter l'accord à les 31. Félix a dit bien que Kabila respectera jamais l'accord. Félix a dit bien que problème à Kabila les alliés qu'il avait élection. Félix a dit bien que Kabila a bomi papa naï. Félix a dit bien que Nangongo Tango Kabila azotia baluba ba premier ministre azolongolaka bango na kati ya Kasai azoboma chaque butu kotina basoda koboma baza na tableau wana bien mais okomi liboso ya histoire na population wana nyonso tu ole changer histoire changer direction masolo banda yo olobi opesi Kabila dernier avertissement entre temps Kanyama oyo azalaki bongo muto Kabila etizaki na koboma bandeko ne bakongolais lelo oyo azali limogé lelo oyo azokende na CPI bandeko nanga tokosala déclaration moko sur makambo Kanyama te parce que akomérite sort na ye et puis basoldat congolais bapoliticien congolais oyo nyonso azokende travailler na Kabila bakomérite basort na bango. Alors avant tokota na information à l'élo, toi là nous éléments oyo nazotira bino boyoka makambo les années 13 parlementaires le fondateur de l'UDPS, 52 pages, rappelez-vous, de l'histoire des parlementaires qui ont protesté contre la dictature mobusienne, qui ont fondé l'UDPS. Nous en parlerons également des défis qui attendent le Premier ministre Bruno Tshibala. Lui, c'est les élections, mais d'après la vision du chef de l'État, le président qui ajoute également le social. Il y a également la répartition des postes ministériels et le ministère des souverainetés. Nous en parlons en tout cas dans ce débat ouvert qui est pratiquement ouvert avec Maître Zachary Kenda qui est l'un des vaillants combattants de l'UDPS. Il est avec nous sur ces plateaux. Maître Zachary Kenda, bonjour. Bonsoir. Juste en face de lui, nous aurons Seleyemba. Seleyemba, il est de l'UNC fédéral Kinshasa. Il est porte-parole. Seleyemba, bonjour. Bonjour Edmond. Donc, nous commençons avec cette première question. On attendait peut-être le moins, mais il est là, Bruno Tshibala, nommé Premier ministre, Zachary Kenda, les défis qui attendent le nouveau Premier ministre, élection et également le social congolais. Vous pensez que le Premier ministre sera à la hauteur de cette tâche? Merci. Merci pour votre invitation et merci pour la question. Lorsque les règles du jeu sont bafouées, il ne peut pas avoir un bon jeu. Lorsque les règles du jeu sont ignorées, non même maîtrisées par celui qui est censé les appliquer, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas match. Donc je crois que pour mon frère Bruno Tshibala qui a choisi son camp, il connaîtra le sort de tous les autres. L'histoire rappellera que dans les mêmes circonstances,
dans des mêmes situations, on a eu à débaucher Birindoa Foster, qui a même amené l'argent qu'on a appelé ici les Mikomboso. Birindoa, dans des mêmes situations, Ngonzaka Bibonda a été débauché dans des mêmes conditions, Mongolo Diaka a été débauché dans des mêmes conditions, et ils n'ont rien donné. Et fin de compte, Mobutu est parti. C'est accusé et donné. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la crise du social, dont on dit là, il y a une soumission, ce n'est pas aujourd'hui que les paniers de ménagers congolais est trouvé. C'est bien des années, bien des dizaines d'années. La misère du peuple congolais vient de très très loin. Ça ne commence pas avec Tchibala qui ne va pas les terminer. Donc, dans les mêmes conditions, lorsque vous êtes contesté par votre propre base, je doute fort qu'il puisse réussir. Mais est-ce que celui qui l'a nommé attend de lui un résultat? C'est le président de la République qui l'a nommé. Non, c'est lui qui l'a nommé. Moi, il fallait suivre Mova Sakanya au stade Vélodrome. Il a dit qu'il va faire même pas 6 mois. L'autre a fait 3 mois, lui peut faire 6 mois, il part. Mais en vertu de l'organisation des élections, parce que les élections, c'est au mois de décembre, donc c'est tout à fait normal qu'il ne dépasse pas 7 mois. Autre question que vous m'avez posée n'a rien à voir avec les élections. Vous m'avez posé d'abord sur le plan de faisabilité. Tchibala va-t-il réussir les missions lui confiées, oui ou non? Mais parmi les défis, il y a les élections. J'étais en train de décortiquer. Allez-y, je vous accorde le temps. Celui qui l'a nommé n'a pas besoin des élections. Il n'en a même pas dans la tête. Il n'en a pas. Aujourd'hui, quand vous prenez les Kasaï, tous les villages du Kasaï, il y a au moins 3, 4, 10 militaires, 20 militaires. Et aujourd'hui, on parle de Kamouina. Kamouina, ça n'opère pas la nuit. Kamouina, ça peut avec ces hommes, n'entre pas dans des méthodes déjà la nuit. Aujourd'hui, on me parle, vous avez suivi les voix de 100 voix, donné les rapports pour dire que les maires de la ville de Tchikapa, les vice-gouverneurs, les anciens ministres de l'enseignement ont armé la population civile contre les lois et les lois. Le pouvoir central ne dit rien. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas en tête le profil de sélection. S'il y a le profil de sélection par hasard, par simple accident, ce sont des élections déjà gagnées par eux. Si c'est les élections où on attend voir les meilleurs apportés, Kichiba ne se trompe pas. Il n'arrive pas à l'organiser. Il n'en organisera pas. Aucun décor n'est planté pour qu'il organise les vraies élections. Les défis sur le social. Mais le social n'en parlait même pas. Ça, c'est le ventre mou, papa. Il faut oublier les sociaux des Congolais. Ils sont déjà habitués. Tant que les Congolais eux-mêmes n'auront pas compris qu'il faille descendre dans la rue et chasser Kabila au pouvoir, leur social, c'est quelqu'un d'autre qui parlera de leur social. Mais il les regardera seulement avec les yeux de social. On a commencé le social avec. J'ai dit avec la conférence nationale. C'était déjà grave avec la lettre de 50. Bien-aimé, Bouchkolanda, ndeko ya IDPS ndenge a décortiqué, azali clair, noir sur blanc, que ceux qui va congolais, tobimi na libanda te, kobenga na Kabila, tobosa na élection, pour alobi que décor à élection zate, mo vasakani alobi que Bruno Tchibala oya monaka te, po aza aveugle. Pare, baboma elisu, akenda koyiba mbwa, na taba na mujima bato bakola kuna bayebi tozo wakasanga ye moko ayebi ke banome ye po élection salama te bato IDPS nyonso tu bayebi ke décor moko okena ba élection ezate et soki tokena ba élection ezali déjà perdu d'avance parce que Seni ezali ko rouler pour na Kabila na clan na ye et boyoki bino moko ba scandale. À part la richesse à Congo, sous la Congo, azoteka, mabele koteka, bekol koteka, ba passeport congolais, oh, ils ont passeport le plus cher du monde. Passeport, et bimaka 85 $, mais na cité, bazoteka, 300 $. Et bon, on a surtout que na famille à Kabila. Alors, nangonga, oh, moutunyo surtout, sabino kyo, tokende na bakor, oh, bakor particulier. Ils ont aventure, token na élection, ils ont aventure. Objectif na biso nyonso tout, il faut na ngongo yo, to benga na Kabila na ba Rwandais. Toza sous na tina, ni ya élection na bango, ni ya dialogue na bango, parce que eloko moko ezate. Mutu alobi makambo eza mutu ya IDPS. Boza nango na ba video ezali. Mutu azoloba makambo yo, Félix ayebi makambo yo, Tchibala ayebi makambo yo, bato nyonso bakendeki na soi-disant dialogue bayebi. D'ailleurs, bato a Monisco, tantôt baza pour majorité, tantôt bakomi pour l'opposition. Et monde entier, poto, partout,
bazo ko déplorer comportement ya opposition congolaise. Balobi Kabila azana e facile, Kabila komi na suka, mais mutazo pese mapapu, mutazo aider eza opposition. Tala ba aventure oyo olenganko ya sali, ba aventure oyo ndekwa Moïse Katumbi asali, Katebe Katoto ayaki na Kinshasa abimaki riche, ayaki na petit porteur na ye, na jet privé, mais tour oyo azongi na un régulier, donc asombi billet passager na première classe peut-être na classe économique, azongi koya koluka poste ya ministre. Mutu alobaki ke azalaki mutu akabili ya Tshisekedi azalaki na mbongo, ayaki kwa kuma premier ministre. Lelo akiti na Kinshasa ake kobondela kozwa poste moko ya ministre. Et bango nyonso bazo gire na kombo Etienne Tshisekedi, bazo gire baza bato ya rassemblement, bien que bayebi ke bazali bato ya majorité prolongée. Donc bango nyonso bake ko rejoindre ba Vital Kamerhe bato ya nyonso. Alors eloko munene ya lelo à travers l'élément au parce que eza suite et fin, bozwa ki lancement ya 8 minutes ya makambo ekoya, bobengi ngebele na esa bino bozala kimia ezalaki lancement na koya kovanda pe to solola. Na ngonga oyo bomoni ba aventurier babi balomuna na bato mosusu baza kuna balongwa poto bakita Kinshasa balobi bango bazali ba to ya diaspora do biso batotini bango bakende koma ba ministre. Le 19 décembre bato tout balobaki Kabila mande sili tolingi susu azala président Congo te, mais na ngonga oyo na opposition na diaspora oyo ba kolabo olie babenga na Kabila bazolinga ko travailler na Kabila tant bien que bayebi ke Kabila o respecter constitution te, Kabila azana posa ko ganze l'élection te. Ndeko ya IDPS alobi ke Kabila l'air atie Bruno Tshibala azos ko s'attendre na l'élection te, azolinga ye a échoué pour atikala. D'ailleurs ba pesi 6 mois pour ba l'exa temps to continuer glissement. Alors na lingi na yebisa biso boye tomoni bino nyonso le 10 balobaki marche yali ya kobima banda na Kinshasa kokende ti na palais présidentiel na palais des nations. Bato tout babimaki te babi babangaki kobimisa bato sinon ko massacrer bango, sinon ko boma bango. Alors mais le 17 bato babimi ebele bako la Félix, plus de 4 millions de personnes babimaki ebele, et pourtant na ngonga wana ba récupérer déjà balabala au lieu ba kende na direction ya palais des nations ba kena bango na limité balobi bazo pesa dernier avertissement, c'est-à-dire ezana mutu moko akokosa biso, ezana bato moko bazo sala gêne na bango ndenge ba mesana. Alors peuple congolais nalingi bo tomber na blague ote, nalingi bo tomber lisusu na piège ote, tokufi mingi to perdre bandeko na biso mingi. Soki IDPS na pouvoir bazobeta sili kotina nzango na bango po bazwaka ba poste bakamba Congo na makila ya bato biso futo telemelango. Nga naza muto opposition, nga naza muto rassemblement, na nzalaki ko supporter rassemblement, nazaki ko supporter opposition, mais na moni ba donner oyo na yoki, ba donner oyo naza na ba recherche naza nango ezo tindika nga lisusu te na yebisa bino ke to tindika bango tokende na dialogue. Même bato oni bakoya, même bato wapi bakoya, même ba président monde bakoya, même Yesu ye moko akiti po bato bakende na dialogue to boya likambo oyo. Baza na programme moko ya élection te, ezali kope se salama esi balia banda kala. Alors eloko tokosenga na Félix ezali sikoyo akunda papa Tshisekedi. Trop c'est trop, toza ba bantu toyebi te pourquoi papa wana ti lelo lisumu nini asala po batika ye na mort eti lelo. Il a servi tokanisaki ke soki bagarde corps na ye ekotindika bato bakota na bakor ba respecte yango. Tomoni na opposition na majorité mutu moko azali na souci ya ko respecter nini wana eza te, ya ko respecter ba institution to bakor ya le 31 décembre eza te na basango na bato nyonso. Alors lokola to comprendre je na bino eloko tozosenga bino papa wana botie na mabele bato ba rendre hommage akende
bino soki botikala kocontinue je ya Kabila biso na population totindika bato nyonso to babima libanda kobengana Kabila. Soki tobengani Kabila te eloko moko eza te bazobongisaka bango élection te bakomi kowelela baposte bakomi kowelela tala baje yolenga nkoyo azosala sikoyo na masolo nyonso tu Kanyama mutu abengani alimoge ye ezali Rwandais Bisengemana basimbisi ye touche kalingi asala coup d'état. Donc d'un moment à l'autre mikolo ekoya boyoka sango Kanyama oyo azaki le boucher de Kinshasa oyo a respectaki à la lettre masolo ya Kabila na kobomaka bandeko na ye bazo tindika ye na CPI akende ko rejoindre Jean-Pierre Mbemba parce que Jean-Pierre Mbemba pe asalaki je ya Kabila akomaki vice-président na ye akomaki moko ya ba président vice-président azalaki na armée na place aboma Kabila azwa bokonzi bapesaki ye chèque wana lia te lelo batindika ye na CPI ndenge moko Kabila azoko éliminer moko na moko donc Kanyama pe mikolo ezoya bokoyoka batindiki ye na CPI pour ba massacre nyonso esalamaki le 19 septembre le 12 décembre et pourtant mutu azopesa ordre eza nani Kabila me bato bazokanga ba Congolais. Classe congolaise ezali ya koloka classe congolaise classe politique ya Congo eza mawa mingi. C'est vrai topesa nzambe mu Congo bokomi kosambela olie babondela mpona bino au nom de Jésus bakomi kobondela mpona bino au nom de Gege bondimi yango tala défilé ya nombre ba pasteur boni bazoleka po ba défendre eloko bako défendre te eloko bato nyonso bayoki bato nyonso bamoni bato ya franc-maçon babimi balobi. Mais lelo il y a des pasteurs qui veulent faire croire que ezalaki berere ezalaki au nom de Gege au nom de Jésus. L'église ebele ba pasteur ebele bakoma ba franc-maçon bakoma ba pédé bakoma bato ya Satan bino bozoke na église na bango bopesi nzambe mokongo. Bible ezoloba bana Israël l'air bapesaki nzambe mokongo nzambe atindaki ba mandia nzambe atindaki bongo ba Philistin nzambe atindaki bongo ba Syrien baya kozwa bango na boumbu. Kabila Uganda Rwanda ezali nzambe mutu atindi bango ba pinir biso parce que bino moko ba Congolais bopesi nzambe mokongo bino moko ba Congolais boza sérieux. Comment se fait-il Félix ayebi bien que Kabila ko respecter le moko te. Félix ayebi bien na idée parce que il faut tout se prendre en charge to bengana Kabila po ako respecter le moko te ayoka kaka langage ya minduki. Kabila ayana minduki akota na minduki aboma même papa mobokoli na ye boyebi yango. Et l'ironie du sort na raison nini Tshisekedi Félix a ko s'associer na les grands pions l'ami personnel ya Kabila. Pourquoi bangona na Moïse Katumbi basali alliance. Entre-temps lelo oyo batoyo bolenga nkoyi bazobenga Moïse côté oyo ya IDPS bazobenga onke bateki yango na Moïse. Et pourtant batindaki Vital na Moïse baya ko troubler baya ko boma IDPS. Comment bino bato ya IDPS boyebi yango te? Comment bozo continuer? Parce que Moïse Katumbi soka zaki katanga zaki Kongola solo abozala na idéologie ya Tshombe. Bato bele bo pesinga merci na mna bagi. Tshombe tango Kabila Mobutu aboyi azonga na Congo. Kabinani Moïse lelo aza na Belgique. Tshombe azaki na Espagne. Tshombe alekaki na ba radio te, alekaki na ba kosala ba interview te na ba Facebook na ba wapi. Tshombe azaki ko travailler sur place atindi ba Jean Scram, ba Bob Denard, armée congolaise, bataillon Léopard, baluka ko récupérer pouvoir na minduki po yaya abenga na Kabila Mobutu. Mais ce que yebsangai Moïse Katumbi azali katange ya ndenge nini. Ye azokanisa ke Kabila kolongona ba slogan, ye azokanisa ke Kabila kolongona na déclaration na ba vidéo na ba TV. Soki kokoma président, mais akomaki président na mbongo nyonso apesi na ba TV5, na ba TV1, na ba France 24, na bazolobela ye même na place bakoka kolobela ti. Mais pourquoi comme président? Parce que Kabila akobima kaka soki minduki ebimi.
soki minduki ebeti nde tobengani ye soki tobengani ye te bomoni bino moko makambo azosala na kananga bomoni makambo asali na bakongo na este ya congo azoboma bakongolais mpo apeuple barwandais bandeko na ye makambo bakoyebisa bino komele fois ancien président ya rwanda alobi yango ancien premier ministre ya rwanda ayebisi bino yango bamindele bato nyonso tu batémoignage yali ke Kabila azala jamais congolais azali rwandais atanga te aye po asigetir biso bokeno sala dialogue na ye mpo nani donc Moussé Kabila alobaki ete Moussé Tshisekedi alobi prenez-vous en charge laksi totika ba politicien totika ba pasteur à lokuta tolanda population oyo ezosouffrir bobima ndenge bobimaki le 15 ya année passée 2015 ndenge bobimaki na septembre bino moko bolanda lisusu politicien moko te bokende bino na bino bobotola pouvoir tobenga na Kabila sino te eloko moko eza te boyoki bino moko Kabila aza na posa baélection te e atie baluba me azoboma baluba akangi moluba mosusu oyo aza kotia désordre azotinike na CPI alors bino eloko ni bocomprendre te eloko ni bozocomprendre te nalingi na ngonga oyo tozala biso nyonso tu na esprit moko tobosana makambo ya badialogue tobosana makambo ya bacorps particulier parce que eza bafutu eza baventure ezali bongo lisolo ya kolalisa bato pongi mpo Kabila aglisse tembe preuve yali ke Félix Tshisekedi ayebisi bino te awutaki wapi ayebisi bino te résultat nini aye nango ayebisi bino ke aboyaki bato babima parce que bakoboma bango mais les 17 population ebimi ebele olie bakende mbala moko ti po place wana police akoka kosala so eloko moko te soki balobaki awa cap ezali palais de nation tokoki kozwa pouvoir tokoki kobenga Kabila directement Kabila bokonzi esili mais à mon plus grand étonnement namoni Félix Tshisekedi akei na bato tina limite abandi kosala badéclaration kofunda Kabila ayibi boye et puis esuki wana or Kabila aza illégal illégitime gouvernement na ye Sénat parlement eza déjà sekweya pouvoir siko eza na balabala eza na peuple okutani na peuple aye kozwa yo ozalaki na bajournaliste oza na bato nyonso tu otiki occasion kaka boye olobi opesi ye dernier avertissement c'est-à-dire soki Félix aza na gene na Kabila te bayebi politique te yango moni monde entier bazoseka biso ke toza na bapoliticien ya solo te ke toza na bapoliticien ya malade ke toza na bapoliticien babeba toza na politicien ya mabe ezali mawa mingi tozosukisa dossier oyo na Londres awa pasteur oyo boyebaki na kombo ya Tumba David azali kobenda sente epa mama olangi abomisi mobali ya bato mobali wana mutu ayamba ye na mwasi na ye lere awutaki Afrique bayambi ye batie na ndako bafuteli ye avocat akomi asali 10 ans mpo azwa mokanda basipotaka ye nzoka ye abimaka na mwasi wana e na suka ayibaki mwasi wana ake kobala ye na France mobali wana pasi akenda kozwa mwasi na Afrique mwasi wana na yebi ye tovanda ne na Lemba aza mwana mbinza avanda na Lemba na quartier na biso azalaki moko abafana na ngai alors mwasi wana aye sikoyo mobali wana ke kozwa ye amemi ya mpo nga ndenge nayebaki ye nde toyebanaki na Kinshasa mpo nga nauta ye poto nake kuna namoni akokaki koya poto te nakamwa nde tokutana ne awa donc mobali wana tamema ye alors mobali akokaki te apike crise akufi bapaster baolobela eloko wana te bajournaliste nyonso tu ya internet ya bawapi comme bapaster wana nyonso bapesaka bino mbongo moye boloba bango eza te famille ya mobali wana bazolela bacombattant olie basalaki combattant bacombattant bakoma beaucoup plus bapaster ya baventurier bapaster ya badémon bafuti bino mbongo bobandi koprotege bango alors ntango bino ozoprotege baventurier or un combattant okoyaka odénonce na télévision esuki okoki mpe kokende oluka moto obeta ye te esengeli botelemela ye mpo mokili eyeba me bino lelo bokomi kosala lokola bato ya nani ya Nemona Nsemi bato ya Nemona Nsemi bayalaki soki moto ayibi baye kobeta ye
soki mutu asali boye kobeta ye soki na couple baa na baproblème bango baye kokata makambo olie bazala bakombatant kobundela politike kobundela mboka lelo oyo David Tumba abomisi mutu akimi Londres akimi na mwasi wana po eza première fois te asala yango abimaka na basi église abimaka na basi bato ya communauté bapaster wana nyonso tu ya Londres na ya Manchester na wapi babatelaka paster wana po bango tu basala biloko wana alors makambo wana ezali grave je crois tokokutana na ekanga tokosala grand émission parce que nalobaka makambo wana lelo bopesi ngai raison bajournaliste nyonso oyo balekaka na internet na Congo Synthèse poni bokangi monoko balekese omona atia yombo na mutu apakola ambi partout akanga monoko parce que ye soki pasteur asali mabe bapesi ye 100 livres bapesi 50 livres akangi ne monoko olobela kote mais bazwa kolobela makambo ya Congo bayebi pe ata makambo ya Congo te dossier yango oyo pasteur abomisi mundimi oyo ayambaki ye garçon wana ye koluka lokola yo nanga azozonga ebembe pe pasteur azwi mwasi wana siko mwana ya tata wana akufi ekosukele ndeni mwana mwasi oyo pasteur akosi po bakokabwana bango libala deja ekoti bololo esuka ndeni e bavictime mosusu bazwa na communauté donc bacombattant bacongolais totelemela opposition ya Congo na Congo toza na opposant te na Congo toza na bahomme politique te classe politique oyo nyonso tofuta osokola yango génération asikeya po tolibere Congo message na ngai ezali na bana université bana ista bana campus bana partout bacamarade o bolanda bajournaux télévisé bomonaka bapays nyonso kobanda na Brazzaville baétudiant bazwaka bourse donc l'état na yo fo epesa mbongo bino na Congo bozwaka bourse te mais Kabila azoso bandeko na barwanda apesi bango bapasseport congolais atindi bango na poto bazwaka babourse likolo na bino soki eza na bato ifu batomboka babenga na pouvoir oyo ezali bino mpo bokota na badroit na bino ndenge papa Tshisekedi alobaki état de droit eloko mosusu tokosenga na congolais nyonso aboyikote kosomba passeport peut-être boyebisa biso bino kutu mpo boza na bapasseport congolais te boye na bobe mpo boya na poto boye na boye mais nazobisa bino ntango yo ozosomba passeport congolais ozomvwamisa Kabila na famille na ye malamu kutu ozwa no passeport ata mboka mosusu parce que oza na passeport français ata oza na passeport anglais oza kaka congolais d'ailleurs baanglais bango bayebi ke baanglais ya noir bazalaka te baanglais d'origine nde bazali alors soki ozwi passeport mosusu outilize yango mokolo tokoliberaka Congo tokozongisa passeport ya bacongolais ya solo ya lokumu oyo ozala Congo to boyikote passeport congolais mpo ezokotisa bamilio na maboko ya bacriminel donc totelemela opposition congolaise ezojue jeu ya Kabila opposition congolaise bayebi bien ke bakor wana ekozala respecte te Kabila ana posa baélection te Kabila azali na posa ya kolonga na pouvoir te esi basololaki balesaki bango bakosa biso te population congolaise soulèvement populaire nde kolibere population soulèvement populaire nde kobenga na Kabila bino mo bomonaki yango ke soki bobimi ebele armée wana ekokokela moko te bino bakomanda bino basoda Didier Etumba oyo ozali général d'armée commandant ya armée oyebaka te eloko moko te oza mwasi ya mwasi oza bolole ya mobali okosuka ndenge kisa Kanyama suki Kanyama topekisaki ye abimaki mutu munene awa abimaki ranger na Kinshasa lelo ye wana résidence surveillée mwasi na bana bakimi bazotindika siko na CPI akende kolia mbala bien comme ça lera kozala na boloko bakutana na Jean-Pierre Mbemba bakoyeba ke ko accepter l'inacceptable eza bien te lisusu grand aventurier mosusu eza Honoré Ngwanda soki eza na mutu alingaka sauver biso soki eza na mutu fallait akitisa intervention rapide okokitisa débarquement na Kinshasa mpona kobenga na Kabila ezaki Honoré Ngwanda mais bino bomoni Honoré Ngwanda asali plus de 10 ans ya distraction ya kokosa bato kosala ba discours or il a fallu agir lelo oyo Tshisekedi aza soute Honoré Ngwanda on ne veut plus de toi tu n'as rien à nous enseigner tu dois te taire parce que toi aussi tu as failli tu n'es pas un libérateur tu es collabo comme tous les autres Congolais prenez-nous en charge ezali bongo
testament ya Tshisekedi. Ba oyo nyonso tu ba trahir, ba Chibala, ba Olenga Ngoi, ba Lisanga Bonganga, ba Efutu soyi ba komo nyonso. Tala kaka bilongi na bango ezaka ndenge ba komo na bango ya ndenge pe miteba na bango ya lisadi, ba ncho, ba démon, ba kolabo. Avant biso to beta bango, bien justice beta bango, Kabila aussi la na bango. Kabila yebika okufa. Kabila yebika osukele mabe, mais avant okufa akoboma ba Congolais ebele. Mamadou Ndala to yebisaki eke alongwa, atiaki tembe, ba boma ye. Alors, bino ba Congolais, botelema, tozala ini, tobima na masolo ya dialogue. Tobima na masolo ya kolanda, masolo oyo, ezoleka na Kinshasa, bato wana basi balembongo bana biso te. Mais soto bengani Kabila, to sauver mboka na biso, pe to ko continuer ko vivre na kimia penesem. Journée malade. Merci.